Bana King, bana de partout, King partout monde. Pour s'abonner massivement à la chaîne, c'est Zamakango TV, Zamakango TV, Zamakango TV. Bah nous j'ai dit toko, ah tout fin raté, ah tout le bagarre, maramba bien politique, musique, vie sociale, donc pour s'abonner massivement et ça l'a bien quoi. Ouais. Allez. Oui, bonjour très chers amis internet, je crois que vous êtes nombreux afin de nous suivre. Bien, c'est votre humble serviteur merveille Kwedituka, maestro de la presse congolaise, Namusalo Bopesanga na langue fort. Et c'est pourquoi tout Luka toujours que ça la découverte encore, même peut-être tout le Canada Sangomé, tout ça la réfère à Luka, et puis tout ça, toujours dans l'actualité. Bien, je suis très heureux de vous présenter cette émission car je vois déjà le vieux Ndoudi, le nouveau riche, il est en train de nous suivre, pourquoi pas. Janou Bamba, pomme de main, 3 fois boss, il est en train de me suivre depuis Europe, pourquoi pas. Le vieux Eric Le Destin, le vieux Eric Le Destin, prêtre Azamoko, le vieux Patrick Ndendak, lourd la suprême maman solution, lourd la suprême maman solution, au Pesanga solution, le bibo boakinga, il est là, boakinga. Bien, je suis avec Guigui Bass. Guigui Bass, nous tapons ça ma campagne à Victoria Eleison. Et c'est lui qui est mon invité d'aujourd'hui. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission-là. Je profite déjà de saluer ou de mettre, de donner, de faire des big dédicaces à mon boss André Ngambo. Pourquoi pas Madame Chouchou Ngambo. Derrière la caméra, c'est lui qui assure cette émission, c'est Isaac Zola. Je lui demanderai déjà de nous ouvrir avec mon invité d'aujourd'hui, avec qui nous allons réaliser cette émission Ritz Lokate Miss Noire. Je suis avec Guigui Bass. Il est là tout près de moi. Je dirais bonjour Guigui Bass. Bonjour, merveille, Koudi tout cas. Boni papa nangai. Pepele tata, boni. Ah malam, mais là prifna c'est là qui koluka le sous parce que natala qui mission na yona ba chaîne biso ah wala mona il paraît que non ozali susuna Victoria Eleison te mais nous boba to batika qui et pas ya prêtre pénal qui son âme repose en paix, le vieux King Kester est mené. Alors Guigui Bass, betela bisono nous masolo ya mukena nous exception mwandam le susuna kati ya masolo ya Victoria Eleison. Merci journaliste. Premièrement nana rectifier ma place mon muke lobby. Victoria Eleison les orchestres mo dalongwati. Sotali lelo batunyo so babeta na Victoria, baza toujours ba victorien. Nga naza toujours victorien, naza basé sur Victoria Eleison, ya baki ya men joli mobile à mon président et c'est que vous allez na poto be certain ya Gaïtan. Mais toujours ça un peu fierté à Victoria na bandenge mususu na bololenge mususu. Lelo sotali orchestre belé sana tanga ba kombo mona bazana ba branche na bango ban na bango bazo ça la fierté et pourquoi pas bisope. Tout ça la peu fierté à Victoria Eleison. To meke un peu ko valoriser pe ba leader na biso ba joli mobile ba grand chanteur. Deuxième peu temps ko travailler na bango. Donc il a évité quoi. Mais c'est belé sur ça. Oza basiste au long Eleison, Victoria Eleison pour au salani. Bon, premièrement, je suis pas uniquement basiste. Naza basiste, chanteur, compositeur, arrangeur. Donc long Victoria Eleison pour ça yo morelo. Bon, depuis nazalaka déjà na Victoria, na travaillé déjà ba plan ngai, le konanga na composer ça na batebele bana banzembo ngai, ona ozo beta na tekela bango banzembo je suis compositeur. Mais awa sikoyo nazo sala carrière moko boiza que non à moitié Victoria, à moitié Kilimanjaro. À moitié Victoria, à moitié Kilimanjaro, c'est la veut dire quoi? Donc si tu me trouves na Victoria Eleison, naza basiste. Sur Koutinga na Maramunanga, je suis leader. Donc vous avez toujours na Victoria. Oui, Victoria, il y a une Victoria Balongwakate, même Bobby Ronaldinho lelo bazana ba wenge, banani balongwate baza toujours ba victorien. Donc Victoria to longwate. Bolongwate mais orchestre l'orchestre kufa c'est que orchestre on peut le yebisanga ibana le Viking a kufa ti lelo basa suni na Victoria. Bon, depuis Viking a daya asala daichu. To uti ko beta disque na joli mobile ba qui amène mon leader. Kalate disque on a gobima mais bon tout le belana pena Victoria Eleison tout le belana Kilimanjaro. Bien Kilimanjaro, je vous rappelle que je suis avec Kilimanjaro Guigui Bass, l'un des des basistes sur orchestre Victoria Eleison ndenge moko lo balbi alongwete bakuna balongwakate. Alors Guigui Bass siko au fongoli carrière na yo ozana niveau nini déjà? Bon depuis na bandi carrière nanga na za déjà en studio na réalisé des clips moko déjà na réalisé na bokasi ya batu belé na otanga ba kombo après ba edengai pour na sala na no clip moko mais na za déjà en studio. Je suis en train de travailler disque nanga maxi single moko boye. Yango nazo travailler yango petit à petit na sala ngo mbango te. Na kindango malembe po jour batu ba ko bio kango
ba comprendre pe na bi très bien ba tutu ba qui nzembo mange on a sala qui papa biso personnel mon père Pascal Ladia ba comprendre qui pena que non makambo ezali na sala makambo ezali alors Guigui Bass aux ala niveau ni ozala wala tout le monde qui nzembo moko mais ozala na studio il paraît tout le monde qui paraît lobi que ozala na studio oza ko beta kaka bass na bass to ozoyemba so tali clip au mona que non non yemba babenganga ambeta yemba na studio na beti na yembi so to komi na scène batu o ba mona nde na prestaka na scène na équipe accompagnant nga to preto prestaka deux basistes to beta deux basistes na podium nga mona o beta na oyemba kana na victoire Tiens, na victoire, tu l'as déjà na victoire. Ah non, non, orchestre, na beta sous des basistes. Yo mo basiste. Kilimanjaro. Dans na Kilimanjaro, na yo wana izali o beta yo mo so beta entre temps. Nga mo no yemba. Na beta na yemba na za pena basiste musu na sima zo beta pe kuna. Donc eza ba technique moko to lingi to koti sango mpe ba comprendre en musique mo boye. Eza ba mayele ka ezo ela biso. Malgré musique to kutango, on se to sala, eza musique eza déjà fondée. Mais ndenge to travailler awa mutu na mutazana ba idée na ya ba port na même na musique yanga pe na même ba bandenge on a double bassiste na podium nga moko ambeta yemba na bassiste na musuna sima. Alors Guigui Bass abeta yemba pourquoi pas luki ko sala ta moi kenon parce que l'autre bi kenon musicien le lo ata utina ye ata utine le son ata utine wapi ma fois beta ta moi tour moi pas ata na moi maison mère pour que moi limi à moi ya rançon pas bimela mon pépé wana pourquoi pas ça ta idée OK n'était pas parti wana pour que et fongolo le sous ba mon le sous ba découvrir. Bon, ça n'a pas ma bête qui est wenge. Et puis bino ba bassiste, na katu bino ba bassiste, bino ba instrumentaliste, boza moi pas si yakobima, hein, Guigui Bass. Est-ce que yoza on dit que okobima pena na makambo yo luka? Mais premièrement, il faut yo ozana na foi ya kondima na premièrement c'est la Bible. Il faut ozana na foi, on dit mambo ça, laisse mambo ça, oza sûr nango. Oui, je suis sûr na mambo ça. Kokende orchestre moko quelqu'un eza ma bête, mais style wana eza mingi kana na Congo, hein. Kokende orchestre mo bolongo orchestre aucun orchestre bolongo oh ezaka mingi na Congo tout le monde a pe internet partout ainsi de suite tout le monde a non bato ba travailler américain mo boya bima ye mo na bandenge na epe na pa beta plan na ye kanga solo grand leader ti lelo bo mo na pe sans tout tanga ba combo bon pourquoi ngana kendeka na orchestre mo boy pona zo ngenge na non ngana za na betoile ngana za pe na makambu na ngai na za pe na makambu na ngai aujourd'hui si on parle de Guigui Bass. On a déjà basiste il y a bien, il y a bête bien. Bah on a ce qu'on version mususu na oyemba et comme ça batu nyonso. Mais na ici baka mo ngote et comme ça ba ngote. Baka monte po musique oyo. Ils ont don et ya et panzambe ou ta soki wapi na comprendre ngote. Guigui Bass obete biso masolo ya koyemba même si tu es biko bassiste. C'est quand on yobete biso masolo ya koyemba. Est-ce que ça la plaisir na ba o ba na biso voilà na moni déjà ba le bi gloire ta ma Thérèse pourquoi pas hein Lizarbo ba salutation. On ça la plaisir yo pour vivre que non malgré obeta guitare basse mais oyemba pe ba la surtout ya émission noir et blanc. Bien na studio ba plan mon na sala migolo na studio na embeli prêtre Joseph Mumbungu Milboul prêtre mon mutomo na bambongo na ebele na embele nzembo mo ya canon être social et pesa mela motonyo sauté oya yo Milboul yo botama nango yo kola nango c'est ta nature Bolingwa mama bienvenue moukwa papa na mimi mera diplôme di olive être social et pesa mela motonyo sauté oya yo Milboul yo botama nango yo kola nango c'est ta nature Joseph Mumbungu mile boule papa social na banda ko kanisa ko lingelengi nzoka souffrance mais depuis ton apparition ma vie est changée à forme yo simbi na gauche yo simbi droite total de bosso pesima mokongo na yo homme intelligent concret capable de tout faire Joseph Mumbungu et Milboul on a boré rumba ce que ça bor mususu pe na bikino loko batu bazo zelango fort donc pour na sala ki ba annonce na ba WhatsApp na ba Facebook na Instagram batu balanda nga déjà et loko mo ki ndoki moko ezo ya ah bo préparer bo pika pende pour na ya mabe Boutoi lelo na la lite motema pasi nazo kanisa qui sera le défenseur de mon cœur baby yo kiminga tu
tu m'avais promis l'amour, aujourd'hui pourquoi tu m'as trahi? Baloba papa fidèle a koufé pananga zalaka toujours vivant. Na pesa ki motema nanga, lokola mama pesa mwana ne libélé. Aujourd'hui je suis perdante. Bien, très chers amis internautes, je vous rappelle que je suis avec Kigi Baz, ex parce que ça c'est déjà orchestre Naemoko. Kigi Baz, tu connais bien, aux an studio, ils ont préparé album, ils ont préparé single. Maxi single là pour. Maxi single. Mais bien au bang internet comme ça mais tout est titre parce que pour bozobi bele et puis boto peka na ba boto na peka na ba YouTube. Non, na pour ça na la tête de gauche à droite, na gauche, na droite. Non. Pour na tonga pour les longs na tonga parler na ngai na otala teke non. Mutu na kuta tonga ki ngala zelana il faut na kende na e pana na zo plan na non na pour ça plan na été quoi. Vous comprenez? Na pour ça plan na été pour na tonga parler na ngai na pour ça que non parler na ngai izala na ba rêve ngana o linga izala. Si kotan yo beta manga mobo c'est que kispe côté kuna do bongisi manga nango. Ah te botika okra na ba kisio na biso ndimela ba kisio na te botika ma ba kisio. Lelo Kigi Baz ba masolo ya musique toza toujours wana ba ki ke mon pas mon konzi Koffi Olomide ba te ko menacer yo yebi ba te ko menacer pour na mambo ya ba censure wana. Alors le ba ko zo décision mon il paraît que il faut ballon la censure. Alors moi côté il y a une partie à Batouba bandima qui ba koki ko censure faut et ça la nini et continuer quand on fait les grands mon pas au bas on n'a pas qu'à censure et ça nini et le moi alors bénis-moi ma mésentente alors d'après Kigi Baz moni ba idée wana ndeni parce que lui mon monnaie le lingue nini ba mais là qui pas au Konzi Koffi Olomide ou hasard le genre de moka ya musique ya Afrique. Bon, nga mambona bena na zana posa na kota ngwebelete. Mais t'es un musicien papa. Ti mangambona bango baza ba grand. Omoni bango ndenge baza wana ba grand Kovia, ba grand son. Balobi maître Chai, babik salutation à Christian Vangi, babik salutation à Bino le vieux Eric Le Destin. Le vieux Eric Le Destin, Jano Bamba, Pomme de Main, le vieux Patrick Ndendak, Patrick Ifolo, ya Lauriane, Balobi, Annette Kinsala, Lokapi de son mari. Je ne peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié celui qui avait assuré cette émission, c'est lui qui est derrière la caméra, Isaac Zola, Balobi, un lourd la suprême, maman solution, Pesanga solution, on est là, en pleine mission. On a bien monani Malaya Sima, mais bon s'abonner et go ça la bien. Mais oui que nous na bossani batumu mi balé. Masa nanga lempo minkoto petit nanga Jackson Musoba na parler. Venanga dish matela dia gotela dia. Bangoni ba sala bena c'est pour ma mikolo bena mamboza la bena ndeto mo na bena ngenga boy quoi. Donc il est certain na bango ya Gaïta, mon président Joli Mobia la baki amen. Na bien non au monde. Vraiment. Bien. Je ne peux pas mettre fin sans oublier Platini Milano depuis États-Unis d'Amérique. Platini Milano, Ndengo Lakaki na Ozianabi qui est comme ça. Sans oublier le vieux Serge Seya Koukabila, na Koezi, ba salutation na yo balobi maison Zola Stabilo babi pesa makamara mo pesa mela ngala bino tomona ni sumba la sima. Abonnez-vous dans notre chaîne Eza Makambo TV balobi Eza Makambo TV ba kalate na TNT ba na kini boza déjà ko sepela ngala bino tomona déjà tomona ni lisusu mbala ya sima. Pick up bana kini bana de partout monde. Pour s'abonner massivement à la chaîne Eza Makambo TV. Bah nous agitons quoi tout fin raté. Tout le bara maramba bien politique, musique, vie sociale donc pour s'abonner massivement et ça l'a bien quoi. Ouais.